bolaka biso to bengana Kabila ti Kabila kende nde boko raisonner Kisasa Kabila kenda o ayebi kaza congolais de père et de mère boyande awa poto bokenda eza likolo nzete kasi mukolo kolo nzete koya alobi ka kata nzete na eto alobi ke bambu mesili kita osuka wapi soko moni mutu oyo toyebi ete na quartier ayer sika na quartier vraiment biso mo to jouer ba rôle to poussa na pembe na ye to bonjour papa bonjour ndeko outi wapi ofandaka wapi commune ni bo outi o tete outi commune boye yango wana kuna na ba misika kuna na bangomba kuna ndeti bakota bazamba kuna okao bakenda o traquer ba criminel moko bamona ye bango. Batu babinga mingi na kombo Suleiman mais vrai nom na nga ezali Papa Kaba na vandia na Sebo voisin Orgaman. Né grandi vraiment, je suis villageois de ville province à Kinshasa. Et c'est que tu comparer Kinshasa et Lelo na Kinshasa au bino beaucoup leli. Nandenge Lelo Kinshasa e komi ko s'agrandir na babisika o ezaki ovanda te komi ovanda. Lecture na Lelo na Kinshasa ozomona ezande. Bon, eza bien makasi lecture na ndenge nazomona na ville province à Kinshasa. Omoni kotika tika bazamba na kati ya batu eza bien te. Kinshasa kala tozalaka muke, tozalaka na ba espace ebele, tozalaka biso nyo tout place moko. Alors ndeti lelo boye Kinshasa ezofungwama. Na mukonza mboka nde azosalisa banzela. Alors biso pe photo profiter to vanda na ba espace oyo etikala vide. Poto komi ebele biso nyoto tokozalaka te Kasavubu Bandal o Limete Matonge zona ki te photo panzana rapé omoni biso soki toye koto Sebo lelo boye to komi suna Orgaman eza poto moni ndenge ba désenclavé esika oyo ekomi polele soki botali bien basima na ngai awa omona Sebo na bianda tokangamaki te lelo ndenge Orgaman efungwami boye epesi biso lisusu avantage yango tozosenga na bakonzi ya mboka botalela biso koto toyebi bolandela biso makambo ya mai ya tiyo ya mai mais courant na biso pe eza mwa muke. Alors ligne oyo ya Orgaman direction Orgaman so bo saleli biso yango pe bimiti na bianda awa tokangami na bianda eza facile nyoso to ezali avantage ya mboka po batu baza koto pe atalinga kende rond-point ngaba nzela mukuse yango makokende ndenge nini mais ba direction ezali tozana ba direction awa o ebimiti na bianda mais position ezate yango to senga na bino bakonzi ya mboka bino nyoso to boyebi ke bozawana to vota bino bosunga biso pe koto Orgaman awa ese fongwama eza lisusu zamba te yango to sengi soki bokoki kochela biso nzela mususu awa na Orgaman ebimati na bianda tokoma ndenge moko tala ba mitendi tala ba wapi ndenge ba quartier sika ezoko fongwama tala nzela munene bosali biso kuna na sima meko senga pe banzela ba terrasse ekitati na ba mai o ezali awa mwa petit pont na se tokanga mapena bato ya bianda epesa avantage tozana mwa prince moko na ngomba awa
so bato bazo uta bazo bima boye ko faciliter bango mutu ako okende Matadi Kibala mutu ako okende rond-point Ngaba mutu ako ozonga boye akena rocade kuna ozomona ti banjil bracelet vraiment awa tozali na Orgaman ezali site moko vraiment bandeko misusu ndeti baza na hésitation bazoko banga koya kotoyo boya toza toujours na centre ville biso toaka sima tata mokonzi yekolo ndenga lobaki ke Zambe koki kozala na katikati ya batu te yango moni biso pe tokoma awa batu musu ba mona ngo neti musika mutazo préféré non 5 mètres cher na bandal kaya osomba koto esika wa ozo espace ya mponga munene parce que bazomona neti ke koto eza musika bibwa eza musika mitendi musika ba préféré ba sanganaka esika moko na ba commune essayer banaka to bengisi bango boya Orgaman ezali soki na banlieue te toza toujours kaka na centre ville tozali asoko lingi bokei Ipen awa déjà ozomona déjà ma campagne ba Delvaux ville soko kei boye ozomona déjà koto na sima na ngaya toza na banjil bracelet okobimati na banjili kuna bachango so totali mopanzi oboye okobima rond-point Ngaba okokende bo nazoyeba te oyo bazali kuna misika place bovandi ya betouffement eza bien te boya awa okozwa espace ya bien ya munene pe na prix moko normal awa biso tozali ya tozoleka mopepa bien tozovanda bien yango moni tozobeta sete na batu lokola président de la République de Asalakisi motema na ye etikali ba honorable to vota bino aussi lokola ba papa Samuel Bemba papa to ana posa na okoto papa Samuel Bemba soko lobeli biso basala biso nzela awa ebanda banda kuna na route des Américains bimiti ekei ngambu na biso oyo ya bianda awa ekosala lisusu malamu papa biso yoyo tozali awa tozali na mwana na o Patrick Fukiao malheureusement ke banzela mususu mais papa tosengi na yo ya kosunga biso koto awa tozali oyo nyonso to ayebike azali musika o wapi na ba milieu oyo boza ebele ya etouffement kuna boyande awa na Orgaman awa l'espace ezali ti lelo ezoluka batu na bambongo moko ya bien ezali te ke okei osombi 4 mètres sur 10 5 mètres sur 10 okotia mutuka na yo wapi okoleka mupepe wapi soki ata 50 personnes 100 personnes likambo esengi bavanda na lupango bokovanda na façon nini boya awa ba 20 sur 30 ba 40 sur 40 ba 50 sur 30 ba ezali ebele ya koluka te yango tobengisi bino na ba kwa musu ya Kinshasa na ba commune musu ezala so mbule beti omona ba inondation soki mbule beti omona ba caniveau bouché omona bandako ezoko bama ezokota ya bato bandako awa situation na Orgaman ezala ndeni bo vivara pe bongo to ezala ndeni koto bon biso na Orgaman vraiment toza calme hein? Toza vraiment na koloba ndenge nini toza vraiment nanu hein d'abord son vous les bêtis okomona donc vous les aussi là mai pezate bobimi botamboli awa biso toza na système mususu totumbaka ba usage nyonso tosalelaka totikaka ngo te lokola bino kuna na ba centre ville biso awa toza na ba mutualité na biso chaque samedi tosalaka ba entretien ya comme salongo tolongolaka tous les chassés tous les plastiques pona ko éviter ba biloko wana esalaka ba nini ya kokanga ba terrasse biso awa toza na quartier Orgaman vraiment je vous assure que toza na bel quartier eza site moko efongwami ya bien vraiment bandeko nanga tout o ayebi kaza congolais de père et de mère boyande awa place na biso nde pena mingi ya kofanda awa
En plus awa tozaka na problème teo vous les bêtis okoma kotambula lokola chinois ya bakia ibakte moni awa biso toza bien toza à l'aise. Donc sécurité est-ce que awa mutaroya pe atamboli abimi pe azongi na ebutu si awa biso totambulaka voir même ngai moko nanu boye naza témoignage à likambo wana na bimaka na travailler que na victoire. Alors il arrivera peine à l'équipe l'heure kuna pour nazala baninga tamsu mo pe nazosonga boye 0h mutu mususu ayebita koloba nanga lala te nakoya pe malembe ti na komi epai nanga sans problème sans saut. Donc awa to vivaka sans microbe. En plus côté sécurité tozana ba konzi belé na quartier ezala na sebo awa ezala na orgaman pebi ba papa na biso ya mapinga ekolo mingi pe bazali awa pe na ba konzi mususu ozwi ngambo wa bianda lisusu koloba te kuna lisusu toyebi lisusu sécurité zali makasi omoni awa kuluna ayebani te o ba vol toyebi te omoni bon soki ekoki kozala ta mosusu ekomelaka bato mosusu ndenge toyokaka kuna na bamisika kuna na bangomba kuna ndeti bakota bazamba kuna okao bakenda otrake bacriminel moko bamona ye bango kuna me koto oyo biso je vous assure que sebo orgaman bianda bamakambo wana toyebi te me tokosenga sécurité oyo lisusu ya mapinga ekolo ebakisama à part oyo biso moko tosalaka na quartier à part oyo biso moko tosalaka po twana ba système ya ba méthode na biso tosalaka awa soko moni mutu oyo toyebi ete na quartier ayer sika na quartier vraiment biso moko to jouer ba rôle to poussana pembe na ye to bonjour papa bonjour ndeko outi wapi ofandaka wapi commune nini bouti oteto outi commune boye yango wana tozo komi batela tolingi pete to yamba bato mabe bakima kuna bana na bango bakuluna yango baya ko bata makoto koto yo tolingaka makambo ate soki toyoki na makambo ato famille mo ba yesika bana bango ba jeune na bango baza bongo vraiment to kosunga bino to bandana rapport pa papa na mama so bino bana boyoki tale to sungi bino to laksi bino ke koto yo comportement ba jeune na koto baza bongo ti vraiment na pesi bino bambote bana poto kuna na ba mikili nyonso ya poto bozali ezala na États-Unis kuna place bozola na bambangu ba Canada ba France ba Allemagne ba Suisse ba Belgique ba wapi na ba ona tangite oyo bazana poto ba ebinga vraiment na koyebisa bino na ko rappeler bino lisuna liloba obolobaka tolinga ko tinda te tolinga ko somba te po bovotaka Kabila bolaka biso to bengana Kabila ti Kabila kende nde boko raisonner kisasa Kabila kenda lelo botiki président de la République yemoko abunda na rana ba makambo te boya bino pe bo appuyer ezali te ke bo appuyer kana ba maloba te construction na bino pe na mboka ekobakisa lisusu 1+. Bana poto bobo san likambo te ma campagne tongama l'état tongela bango te atiela bango ba makadam te ezalaki kaka voisin sombi abimisi béton ngambu pe ba sombi babimisi béton ti ndenge bokoma kolula ma campagne tala basita sika yango yo otindi makambu swati oyeyo moko o visiter o sombi eteni na yo o sali yango na guna yo soki bomemela biso balmana soki bomemela biso ba États-Unis soki bomemela biso ba Canada ba France ba Belgique boya nango bosangisa ngo awa ndeza mabele na bino poto bokenda eza likolo nzete kasi mukolo kolo nzete koya alobi ka kata nzete na eto alobi ke bambu mesili kita okosuka wapi
oya kini lisusu to wela no lisusu kaka chambre no tika te mbetu poso le kambetu na mulai boyebela c'est le moment yango vraiment tolingi bino mingi na Kisasa tobosana ka bino te yango to rappela bino pe to pesi bino bambote belé toza ya bino bozali awa bino pe boza biso hein donc ya mingi ya kolobeza te zali message o to pesaki po boyebake eza na site pe o efongwa misika ya Orgaman hein ezoko teka mama pango ezoko teka mawa na ndenga mukete baninga o bazana ba avantage basi babandi ko tonga basi babandi ko tonga o bazana ba makoki donc tozo senga kaka na bakonzi ya mboka basunga biso batala biso pe koto so babandi ba lampadaire wande batie na route d'américain baye nango boeti ndenge za kuna basali on pe koto ekoti bianda ekopesa lisusu ampleur makasi eloko tozo kosenga epa papa mokonzi ekolo asunga biso pena yango wana en plus merci mingi opesa ba dédicace na bato nyonso batalio ba master na yo famille bana poto dédicace nanga vraiment ya makasi lisusu mingi na bandi nanu na bandeko na biso ya papa journaliste na Nzamba machine oyo aza derrière caméra vraiment ba frère nanga oyo basalaka musala na bango pena na ndenga bolingo yango wana na bandi nanu epa na bango après na yo kopesa ndeko na ngai mususu na bosani lisusu mingi te mon frère que j'aime beaucoup papi ya bengami mingi na kombo ya moi vraiment faux donc ayebani alors na pesi susu mbote na Patrick Foukiao provincial memela biso sango oyo ti epa papa Samuel Tanda akosolola na papa mokonzi ya mboka bayebi nini bakosala awa papa Samuel Bemba plutôt que kombo yango wana nde na bosanaki alors na pesi susu mbote nanga na petit frère Sabalo Rigen na pesi susu mbote na ngai na batu baza na Angola pe na Portugal na ya Christine ndenge bango babenga kuna na Portugal mana meta na pesi mbote na nga na ya John na libota na ye na pesi mbote na Jennifer bebe na ngai na pesi mbote na Bibiche Patricia na pesi mbote na petit na nga mabanga Christian na pesi mbote su na Christian Duente na pesi mbote na bana kimpwanza nyoso boze belé na Vegoga Lucien Pune na pesi mbote na Jerry na pesi mbote na petit na ngai mwanoyo na raisonner lisusu na pesi mbote na Picasso na pesi mbote na bana kimpwanza nyoso na petit na nga Mukendi na bosanaka ete na pesi mbote na Grand Juif na Suisse na pesi mbote na Grand Doudou Bill na Suisse na pesi mbote na Matiti na Canada na pesi mbote na Louis Mwamba na Suisse un Bill Show un Bill de Lausanne na pesi mbote na bandeko na nga tu bana Allemagne na pesi mbote na bandeko na nga tu bana Finlande na pesi mbote na bandeko na ngai surtout mingi mama leki na nga Chela na Afrique du Sud na pesi mbote na ba petit na ngai tout ya ba judoka Lour Mwamba na KV na Monio na pesi mbote na maître ya Mashita na pesi mbote na bakonzi nyonso ya mboka
Pe na pesi dédicace na ngai ya munene na sukisi epai ya président de la République. Biso bana na yo toza kaka sima na yo tozo kotala yo na bolingo nyonso olakisi biso. Kaka ndenge olobaki bakosa biso te po tobandela zéro. Vraiment merci. Bonne continuité.